www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Aujourd'hui, tu recevoir leader moro oyo boyebi oyo donc ingana benga leader amufu ben leader ya Pembe Junior Belgado. Bonjour leader. Bonjour les grands journalistes. Ah leader oyebi ke na luka yo trop mais lelo sko na zio donc ça nga plaisir ya trop. Donc ndega ba lobaka ke na luka na zio lelo zinga lelo. Ngasko na zio lelo. Te salibe kasi lelo to loba to panza teke. Ebi ke jeza. Ni santé. Santé pepele par la grâce de Dieu. Ndenge mona kaka ndenge na zakwa. Siko donc ba activité to tambola ndenge ni. Te ba activité zo kene vuma pepele yobi kaka nga okese za na Londa. Na Londa kuna déjà bazo répéter to répétaka chaque lundi za na Petrangol chez tonton Mies. Ponga na Londa na mona Petrangol. Donc ba maba ba ojaina ba kazenga wana ya mabeli na ngai. Mais na mnicho na kini na marque ka ja promotion. Na bimisa ki nzembo moko na kati album ona bimisa kala te 424 décollage na bimisa nzembo moko na titre ya milelo na Emilima Sanangai JC Faron Boya papa na Miradi yango naza awa mais kala te déjà na ozonga na Lwanda oye awa na donc ne effort ya yo moko ou bien producteur muta memio awa pour par rapport te ngana la producteur te ngaba to soutenir ngeza ba master na ngai ezoko ba major te ka ba pharmacie Paris ezoko ba Christa Tupela Chibala mwana mi c'est kozana mbongo ebele te mama te ngaba masa mba soutenir ngai tipene na ka Lwanda kini ya o ka masa na ngai gisi love azana o contrôler G c'est ça ezaka ba masa mais non nazo producteur te producteur te producteur abina minute o produire c'est robot ya te na boye na ndeni nga kuna olela ngo fort ke ba Kofi Central ko produire ngai ba la belle bimi ba producteur so ba monani donc naza prix quoi. Est-ce que tu peux Fabregas a mis la belle est-ce que Fabregas soit bengio non ya kana produire yo ko d'accord te makama production boya ngo te so ya tika ba paquet na to kani pepele danger te na boya ndengeni mais yo na Fabregas yo bana musique libosa fa bon ba Fabregas wana petit na ngai na âge mais na ma musique na bana beli boso na eponga masa ya na Christian de Corne bana to matete ba yebi donc mutabo saninga zate. Est-ce que tu as donc le préparé pour na poto bana Kinshasa ba yo kango pepo ba kanga mwanda na mutu ngaba plaisir belé banzimbo c'est belle na mbila mutu liboso na mbila na viezane ni tukanda les bijoutiers master ngaza bijoutier na Lwanda na mbila ba Elvis Panda banzimbo c'est belé donc so dozaye oyaki na parler na peso disque yo ka banzimbo c'est belé maintenant yi masko ya nani pour c'est belé. Bon, nga pour nous nzembo koyemba. Yo kaka. Yembela nzembo ya faire rigola diki.
Ah ngala loba makamnanga bongisa mikote. Ah ngala loba makamnanga la banda suma mo faire. Ah diki diki. Katinga na poniti yembelanga nzembo ya faire gola diki diki. Te diki. Et ça là donc bato no swazolanda biso na ba fanatique na yo. Te diki diki te tika nona imana nzembo na nga mikolo. Pas de problème. Bomangana boma yoto bomana pona jise vanto bomana ayaya miliki bazangi sengo na mafuta nzoi guezo pesa tokomyo welo na banzoi jise a obosani bola munanga ona salela yo tunata jino de Dubai rasi mondele olinginga na lela olelisanga mingi deja papa boya nanga ya face kona woyata mongongo nanga ebimisi son ya kakeka miso nanga enokisimbula mingi moteme yinda kitro na bashoka basusino shokele kinga makasi je me disais vese ke kobetelange pana ya lelo na komyo na parcelle familiale bakomyo sekangai tala pasi opesi ngai kokamwe wanskona eloku na manix yo tuneku diki diki mengana na manix apona basuka na obeto su jugement balobi bilenge ya boye ezalaka na émission oyo confirmation show mais leader na yo kiyo donc na bavo moko boye artiste moko pe abetaka na orchestre na biso oyo pe za reconnaître nani na yo kiyo na caché artiste moko boye azanga kombo na rotanga kombo otanga kombo Nicodème papa ngana lukasko ngaluka mwa Nicodème wana na luka ke bachenga na yeboye vewe ka chenga na yo mwana na obete kao wabana wa uchaga ete ya lekine bale boga na oyemba menga siko na leki tenga na yo ki osikoyo donc bavo na obimisi bavo na te on vona ngamo una yembela kana oyemba kuna voix kati po na ko ganga ganga to kwa mutalibo mafo sikoyo ndeti awa biso na donc na République démocratique du Congo artiste nini o bino na dia bosola tenga so na artiste belé ba otu ba ka lona na ba ya ka to sola mais artiste otu betane ba kati to za Jésus de Niance les padres kaka Jésus de Niance kaka kasi otu zala troti na zala ba masa tout o ba ya ka so ka misa uti Congo aye lona azala ka po mona lona vraiment jeter yo lobi ki donc na artiste na biso ya Congo muto bozaka bien na Jésus de Niance faire rigola et kaka ye kaka te bamisu bazati etanga ta moi quelque combo neti venanga chanceler des imbo so na benga ke papa wa père na ngai ekokiti Fally Ipupa te Fally Ipupa az artiste munena mboka ya Afrique apesa pe faire na Afrique mais chaque coup to rappeler ngai wana président orchestre na ye mamna na lobaneti omoni na président Fally Ipupa na osenga na ova pardon mwana no kabu ya bende matoi na babi magenya bakri na ngana uta na ngo angola na beta balikemba bana lemba ba besalama ba likemba ba maboko kokoto kingi kokoto mais bakomo wela babwa kango yango na bisaki dana lobaki on pa Charlie Prince soki babwa ki yango ngana ko se charger na bangona nenga Lwanda bakri na yo eza bakri na ngaiti na opesa ngo bo chango eza bakina nga ayiba kyonga parti ya Lwanda te na beta générique awa bako pedre baba yo travailler ba ya to lemba ngana mo lemba fidi mongala yo ebika ba mia okoto yo ebiti kabuya yibaka na yo bakri na yo kabuya mona na siko problème nini ngana bimisi générique nazongi Lwanda na yo mona suba krina ngama me kabwa ko pa pegitabo na ko mona ngo ba vantir ba manque de respect biso to benga ngo ba falta de respect donc le yo ko la mela ba kuitse belé donc Fally vraiment il faut dobanaye moi ba cri wana ozalaka bongo likemba ba cri ne boka matin album Fally oh maboko kokoto kingi kokoto yimo kwa bila ka cri na soko boka mingala ba kabuya na wako boka ngo na ko se charger na bango pona bimisa mbongo ne ba boka na bongo na pesa ba mbongo osa ba vantite wana makambo œuvre d'esprit na ngai yango dana no saki on pa Charlie Prince na no sango sous pourtant mabego ya na Lwanda eko ya mutakote lote ouais. Surtout on a tout par rapport ya parcours ya carrière na yo banda musique no kan te nga musique na banda ngona na église apo église ba vieyo bikande ezalaka na ya
na beta pasi komani to beta mari kizengi na matete to longwana na ya pepa vena ngada kumuda na lekaka mwa rapide na beta pa dezimbo isi na beta pa mebwanga na kenda pe quartier la temu ke epesa mwa contre tama moko ni na contre teza mwa muziki ko fait lingaki te ou bien ah ko fait bana oto mupanzi ko fie mo kutaka no ba repte ya ga repte yo ba répéter moi ba sigana to répéter na advantage na ville ko fie ga ba repte donc ezaka bankoko moi basigana juste Dieu na chef ezaka bankoko musique nde esalaka après tant ote pas kofi sikoyo yango tant longwe Luanda kaka bana moni kaka mboka oyo ngaka funa la mukasango ba moko cité latine ebimi na Luanda et kanga donc j'étais so za na batu na Luanda benga batu Luanda ba betela o mais na ngai no mutuna moko est-ce que yozo bimsa album okokoka parce que tout le monde awa ba ebele bazo dende 424 décollage ou un titre album comme 424 décollage au côté ba place moi mystique pour comment mona ba sala nzambe pe ba komi ko kota ba monde ba sala nzambe wala kota na ndenge na ba 424 so beti 4 plus 2 6 plus 4 on epesa ka 10 donc ngana za 10e na faire ngai na Congo oyo bato balekinga bazaka 9 nga 10e tasko ba leader bazebele ngasko 10e le premier est avec Kofi, le deuxième est Vewera, le troisième est Chibi, le quatrième fait Regola, le cinquième Fali, le sixième Héritier, le septième Fabrigas, le huitième Déplique, le neuvième Robino, le dixième Nga. Pour aller au le 5e yo mais yo ça doit na bango ça doit ba yo la musique ezala tenga to na beta musique ba petit Robino ba ko tabiso pa do Congo wa ye mwana muke Robino ta petit na yo bongo mukolo boyo fabrika si petit na nga Robino petit na nga mais na ko benga ba petit bongo te po ba tapi ba président orchestre mais na âge petit ayebi nga na beta na matete bon ba ko tabiso na bateke za ma musique après c'est l'homme son époque na mais na musique na mini choza na titre ko lekanga mais nga la zaka 10e donc c'est que 10e na leki la coste o leki la coste c'est solo pena ah et bobo le la coste il faut la coste abeti banzembo e kangi ba générique e kangi Blaise créateur ouais zabilo Blaise créateur Kazi l'idée au kamusinga ndo ebisinga ke o leki la coste parce que la coste azobinisa mboko na mte na mnicho azobinisa mutu na mnicho mutu obinisa za obinoti na mutazo imbisa bato za faire est-ce nani susu et pour la coste beta ba générique ya maka style na ba boîte c'est beta Blaise créateur Blaise créateur biso to Blaise on a to que la coste pour orchestre ça ngana elipe makambo la coste to tengana makambo 424 décollage o ba ya bazozela bato ba loba moi tout mais yo ebi makambo ngo ebi leader to za to beta beta ma solo ya 424 sikoyo awa na kini awa. Donc, na ba musicien ni oyo préfère ko beta ne ko beta featuring poto moi le ba featuring ne mutezo ezo régner quoi. À part père nanga chancelier des Imosé ezara Jésus de Nias le padre. O azaso azo yimba pe so cher de poulier Paul ko bax obimisa Nias ça bien. À part donc ba musicien va se belé na kini yo préfère te le goût le couleur ne se discute jamais. Ngasko na mona ka faire so yembi na ozwa gaz. Esili parce que la minute oyo nous avons travaillé, on a travaillé cet album na yo et simbité si ko salon te pona ebimité na bimisi kanse moment ko ngona sele ya promotion ebimité ebimana o kala tena est-ce que okoteka ah iboko teka ibo ba fabrica sa numéro teka ko ebele to mona ba teka te ebele to mona ba panzaka na ba tellement comme na bango ba misu so ye na ba Londres no kutaka ba répéter so ba plein fort nga na bita chaque lundi ezaka ba plein fort donc makambo biso tout ebi ba secret na onde ezalaka parce que au fandisa na kin a obi ozonga ka Luanda kuna o ezaka base ton na ozonga bona 7e mois ko to yana ba quelques musiciens mo ba GG na ebike mwana ministre fait beta biso ndule moko esali bien dangola yango te ça va leader na Luanda kuna donc leader ni oyo préférera Kobeta ne featuring te bazate na bato mangala te kuna ngam numéro 1 te l'idée oponga na bibe wana kudu yangola ne kudu na silika makasi wana va numéro 1 bana Luanda bono eti poata de bondia au son numéro 1 là en Luanda et son meilleur canteur et son chef de tout de canteur là en Luanda na ba yebit binonde mi se bora minene fo te na Luanda skonga
na londa nga mais so tu nenga ba shungu nde ngole wana nga luba musume bato mangala nga ba fatite papa yo mona c'est que aux gens va place moko boye donc pour mutazo yo donc il faut na sola pe na mon niveau na ngai na mon niveau na ah l'idée GDG ko to beta masosko ya album ezo bima eza combien de titres nazana featuring o beti te nazana featuring na beti na chancelier des Zimbabwe apa ba masa msusu okopanda na 8 titres oizana onembeli tukanda Elvis Panda na embeli Yasibore Vemba JC Farombo ya papa na Miradi siko etikali deuxième mona lukelo ba client na bike ba za décider mais na yoka kipe moi batu balobaki ba nungu na yo na kabose est-ce que bino na kabose bisanga relation na ebo ezanga ndenge kabose wana vena nga chabola vena ngai donc ye Salim ve kabose au moins ba nungu ezaka ba bilamba mo to lata mikolo kabose la tango sko ya zandu nga na la tango original ah Steve ozomona makambango siko bongo mabe kaka wala vena nga chabola ebike ndiko ne muyombi donc kabose alataka ya zandu yo la tango original eza esalama ki pona album na nga eza na ba chapeau 424 eza kalate so na ye omona na ba polo na kabola la coste na ngona bikoti na ngo l'idée na clip pe na kati clip eza nini ya zandu ya la ta zandu nga na la ta ya original l'idée oh ebongo kabose ko la l'idée ebongo mutu super ko zapper leader ye akendaka poto yoka eza kwa makamusuke fabrica spell leader ebo fabrica c'est leader c'est que niko za leader à l'équipe tout na lata ye akendaka poto ayaka asombaka ebo poto c'est ni poto pe bilamba chino koma pete c'est que bino na kabose bubu donc ngala za batu na poto ba bébé kingombe na ba prêtre ba master na ngala Swedi KBG genre enfant mystère kanga na Swedi na master na ngai ba kabesa du kombo jino les capiraux les blancs na ba massa na ngai ba persi tout ba code da bible ba kanga ba massa tozana ba na londa to ba okemba bazana no comme kamone a papiro les blancs ma forme ane a pété et pour biso to yoka kitoki ba bino leader na kabose mo nungu c'est ka ba journaliste mo ko tsa moi kaka vuya wana fe na ngai ça va soka za ve na yo lobele le mort bien kasi na libosa caméra wana ka fe na ngai o chabola o petit no Gino Belgado na ebike batu ba ko kotsa biso lo ngeme yoka vina ngai eza na danger te e bongo via ko lata ni la mazandu te yoka na sima ya kondima ve na yo obeti bo te wana vina ngai yo ni mutu ngoluka ta voix jana misère na bango ngola ki na bango ba moka oni ba Zambi après traite siko ndenge tozonga Angola bongo ozapi na ba concert ozobeta kuna déjà na concert donc mercredi dans ozana Luanda jeudi na pemi vendredi to na barbecue obi barbecue wana ezaka vandi concert samedi to pemi dimanche concert ba boss wana ezani to kande fils ngrata à présent ta concert ba boss bana to Luanda donc le 21 to kutania na partir de 18h concert banditi 0h na biga jeza bien bana Luanda ba oza décider quoi sikoyo ba concert ngo oyo betaka na Luanda ba do entrer nango daka combien bon net on a que obeta mikolo pe moi Luanda mbongo pe kompasser on a que obeta eza valeur net à $5 doit d'entrer mais yo valeur à $5 pour ni tomate au mois te na matsandeni tout un peu conjoncture à mbokate ba misère no wacha makele ba beta ba doit d'entrer ba beta ba plein net ba beta ga leader wa nani be vite soma ke kabonaka ay comment va conserver invitation yo siko odo panza bango bende te na panza te na lo ba vérité ba ko sabi no petro vérité ne mutiza be maintenant ah siko na kin ah yo beta concert ya doit entrer en kota la combien te zelanga so na ye na 8e mois so na ye wa maka mwala ba nigisi na 8e mois na ogene ko ningisa wa ba nigisi love papa mayele ba kolandela ba jogo ba kolandela na 8e mois na te ko ningisa te elo te toza tije za na ngo bien tozala ah on a kina pour recruter des bons musiciens te na musicien te na ya na musicien na ngai papa musicien na nga ba document to na bango ba Namibi to na bango ba free de state ba musicien na nga to ya na biso awa to ya zano les yo kanga no to 0 mètre o mona ka ye ozwi ba interview toza pona bino toza pona bino leader sikoyo moi pour moi donc programme il y a orchestre na programme pe album donc pour bana kin pe baye ba pe non programme eza boye te nga Gino Belgado mikolo ba benga remontada Daniel Mouragira po Daniel Mouragira na Londa to ka mibale prophète obi prophète Jérémie number 1
Immondé d'Afrique, le véritable Nyamouragira. On a bamuta bega vena nga wera. Waskopi vena ngai. Donc bana loin d'album Kalate na 8e mois. Kozonga nga nena ozonga boy na ko ma mercredi. Après malamoko semaine prochaine ma moto bandi clip ya Major TK. Tiba on sala on a qui? Na sala na Luanda Luanda. Luanda na kini pe na sala générique mais na sala na Luanda. Mais il faut pe sabi songo po to ko l'ensemble. Eza na pe sabino na pe ça. Na bi réalisateur ingénieur azana na pe sabino qui est bien. À part ça. À part ça na le 21 tozana ndule na luna tozana 3 ndule le 21 tobeta na Mies. Le 21 tobeta na Mies, après le 21 tobeta pas vena nga féroce na mabord bana mabord, après wana tobeta chez Do na Monica Sylvain Lumbila zawana tozala wana après wana nde tokena mise kanfufu lukapa après tozongi toyena bango kili. Ah l'idée c'est que ça mbongo mingi wana nyoso be fort ya yo moko be fort nga za na vena nga ne ba papindala ba papindala ba boss ba Dolphe Mute ba chila mwina ba baso kito panda shala ba papi Messi. Et puis papi Messi mais leader donc to lobe to tunu sumutu na moko to so mona ba mise na yo bazo longwe pa na yo bazo kenda ba maison mais skopo na yo to selo ningi nini o to perdre ba mise bien veweka aza wana vena nga wana père na biso comprendre to ba ya Luanda ezati na santaka ka veo wana baisse na animation na talibo ya Milas dangola yaka eza na ba peso na ba ambulance dangola ute pa na yo asalaka na ngengi so ina kasavubu so ina kosi oyambe so lebike na kosi mais ye azaka mwa malamu ndima na taibo vewe ka zwambilas dangola ba moka kimisi lobeso yetikali na benele mama misiki kimisi lobeso te l'idée te na sala pe de banete ngala lebika mbilas dangola danger 7e jour de la semaine ebima bo comprendre ba faire na tali souvewa ebo tene wisa bien ate tada zama esi masima te na zuna pese petit na chikia o monte ke wana ozoluka rankin bango ba na tade te o tada ve na nga lobi kaka na pesi vewe ga chikia aza na zo bosser zo kende bien makambo so tu ni mettre loura nelka bana bumbu selemba o ba bi makambo na oloba c'est aux hommes mise belé yango to kabaka na te ba mise ba se belé nga so na Londres no senti que Jules madame wazana ya tata oyebi aspirine ayo kaka aspirine ozani mater ya kofi zasko pananga sko tozana ba diazepam tozana ba kamalongo ba des affaires ma pro donc journaux ya Luanda o sepeloza de cité ça la plaisir peso pesa invitation Luanda jour obeta concert bena passeport c'est problème te o eza problème te neni yo so da passeport ezali venanga tout le 20 so za na passeport tango yo zwa mise mususwa ozwili visa ye wana basali ça bien wana venanga bazara ye na Serge Tata Kibokolo wana venanga so na tali na ville wana mulimo Simon Arabe zama forme be azole gagnant na mulimo DJ Stuga ba DJ HK ba DJ Merle Bouton ba Sylvain Lumbila ba Dona Monica so na zongi na kitibo ina yo mona ba kongwa tout se ba so se 8 ba venanga Junior Amorino wana vena Luanda na ba simbi Luanda donc président oyo boaki wana hein obi akoya kozwa mise msuna kin c'est ko ça tout dit le 20 tout est sénateur Paul Tudule mutamima tous les mise ba ko beta Luanda nga so na sengi na passeport akozolo visa na sengeli yo makambo wana to solanga na ye botongo mo nigizilo vazolongwa bu bakoya beza mona dépliquer et na jeune on na Robino après riche muto ya Robino kasi bakoya beza ya mokote mais si to raki ba isi biso ke ba mise so bagenda kuna yo obetaka donc à lever le rideau te nga betela na niveau na betela ka weka tete oyo betela ki héritier to betela ki Robino era kenda ki nini te Luanda oyebi shomi petit shomi wa boka pa Robino tuna o belgade ko ça va vantité nga ko te ka musa ki nga to na yo ka ki ngo nga betela ka weka kaka na fere vidéo brigade ku na kabose na boya pour biso na biso niveau moko génération moko yo bika bosa za vena yo te génération musique bo ki fezela et bon ce qu'on fabrique zina beta bango bakao awa est-ce que eza Robino ba kangina ba générique est-ce que musique ki ba mukolo te kasi nayebi à part ça à part oui kana faire no beta nani nga ezaneti yo beta lever le rideau neti ya Karine Mokonza ko kontanga ba Karine Mokonza parce que nga na leki
ya bokata partout te oh koko ntanga nete parce que ngana leki omoni eza lokola hein ozo compter ngana Karine Mokonzi omona mote ke eza bilo mo ta ba des te bon peuple wana se charger pas na yo wana se charger pas na mais ngana lobanga à part yo ka na betela level de wera ferry donc à part mutusu na ko betela kofi mutusu souvé na jibe évité na ve na dezimbo ici et si li auto tikala na fali pe na ko betela level auto ba tikala na betela bango te mais l'idée c'est linga pasi ningo ko kontenga na mutu mo boyo kutu na kina yeba ni ezo kwa na ko chayo na cheyo na grâce mbisi la sexe l'idée est-ce que betinga bon e bona jole noir ou bien na refait de ngunda monsieur les noirs wana bazaba tunabina kuna tozo parce que wana kina petit na Christa de Coq aux États-Unis na biga yolanda ba faire autre oui mon arati les amis de casino bani bakota donc bazana Steve Kameli donc j'ai bien l'idée lembisi ngai te la lembiso te zaka bongoti e bo yo oyelo bangala beta level ki do robino moite ngape na ko bano makenga respect l'idée ça va l'idée to ba programme pour to kata na biso kasi te programme ezana bana Luanda déjà na zoya maboko na zoya déjà bana Luanda ndenge ezalaka na ebike so betika Facebook Junior Belgado donc ozwanga mala moko Junior Belgado donc ala baksa so ni to so betika Facebook Junior Belgado ozwanga mala moko to répétaka chaque lundi chez tonton Mies na Mies ezana Petrangol donc na ebike boyana bo savouer musique bien banze moi bien neti ba milelo na milelo banze moi bien neti ba eyinda na to ko pe milelo na milelo on après ça là donc ba fanatique nous fait plaisir ba zela pena album na donc na donc ba fongola maboko quoi te tika na betelo nze mo siko asibo ovemba mama pekisanga banda na bolenge libala bombanda mwana komekate mama lobelanga banda na bolenge o libala bombanda mwana komekate sibore vemba ye sibore vemba libonza ya nzame Bruno Geraza ye Bruno Geraza libonza ya nzame mama ye wana skona mbili fena nga sibo vimba oba mise ba ocha ba vocal bango tuana bino lingi ko emisa trop ko banze ma fere kasi ngati ko zo banze ma fere ne ngade na ole ka banze ma fere po wana album na yo te album na yo fo bomba ngona nu po ba zela ngona na kimia nyoso sikoyo tellement sikoyo na leader fere boko chaka bien boko panza pe ntekepe donc na banze ma fere bébé Kingombe Sophie Alelo évangéliste AD na Paris Blaise Mavuzi unité de dollars on a tellement changer tout une monnaie, changer tout ba bijoutier par longa malgozo solo la mabe. Partout qui a ma lumière à lemba papa beti libanda. Moya tongo etane lingara pongi na miso bolingo ela lisakinga libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi nga komonanga na za innocent. Na komyo mona pasi pona nini okotala te moya moninga oyo azali sese Adolphe Munteba bayanga na mayele kasi soki bolingwe ko trouble yangai mora bijou vangu Afrique zamonen jamais kokona na bolingo oyo pesa kangai yango na pesa ki yo motema nanga géré soki obebisinga na bebe bongisi na bongi ezala avantage ngai na yo Adolphe Munteba motema nanga epana yo nasala lisusu nini makanisi ezinginga na bongo banguna balesi yo nini po bosana masatola panaki ngana yo odangola l'idée obio ngabungo chila mwina bakona na kamutu buit
te na maloba bakiza te pesa ta tango se défendre kovuma sola pourquoi bazoboya ngai citation nazwaki jugement pas défaut mabe nalekaka mama oh ya ya chilamwina bang 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 oyebisanga soki olingo esili nazonga nanga mboka baboti bangae mwana motoasa eloko te donc to solana to ça na sepeli mystère nigizi lova wa bon bazana ba Charlie di Cap lèvres rose ba Christian Tupele Chibala mwana ministre za ministre ba to ça te bango banani. Ça va l'idée vraiment et ça a plaisir il y a trop nanenge respecter vraiment et donc invitation na ngai mbalasima tango roya lisusu pour ngai moko donc ngai moko na roya mbayo na roya mona ndenge moko esengeli vraiment na kota journaliste liboso oya ko sala émission na yo soko zongi sukini te et ça la bien tara yo journaliste boga ah ba chéri balinga ba sœur ya poto ya Paris ya Belgique ya Londres journaliste yoti azane pe célibataire oui biso yazaki njele mena lingio te président faut pas s'appeler numéro na yo na bato ba yo koko contacter numéro ngo ya Kongo 081 62 86 960 923 85 95 97 wanso benga mamo zubiro na ngai doyen liot na ebike bana tu ya kije na sokola bana tu ya kije boba bidula bana fresh cour ba changer ya jokaba yo yebinde to sola ki donc mushete ko yate papa maele yebisa mettre lou na maboko donc musique ezara musique donc totika temps na temps ngana bana à part fali na fere otu batikali na banga bangote ma na banga bangote senti pour nos combattants on a za soda ba vantité ngaba misu bazoba mabaya na Luanda balela en plus pe on mérité pe na leadership te wana makamanzo to wana mama makila nga za tege mutu leader a telimba ba te leader mission pour nga so na ye o sati ke kabal juif e on côté na nzoto makambo ebandi kabal juif fonctionne leader ko ba gegeo wana za gegete te gege za na oka komo mutu oh frère wana za mambo prière na ko beta ba prière na nga so ki na nzemo na nga nyoso na ba générer na banda ka c'est sport non c'est comme c'est contre non ça après la vie et la mort wana esa sko makambo so ki makambo nge banda te wa makambo na yepo fo bando prière so ba nino prier ko donwa fort mais mi collègue yo nana lia kayo siko wa bo ezo kanga yo nana lia kayo omona bandi ngoti me ba we ba welela moi si mokola mobali azana lingwele na lipeka me ba wela yo nani aliaka yo boyoki moi si mokola mobali azana lingwele na lipeka sia yo nani aliaka yo boyiba lisusu yo nani aliako l'idée italien yo mutalien alsatia kasi e bongo yo nani aliaka yo keba moi si mokola mobali azana lingwele na lipeka tombolela mbomona wa ba kasi wa ngala lobi boy mais teka nengo zo betango ba koyiba ngoso ko masusu nani ayibi awana ngol ana Congo ko gagner no ngamena Luanda na ko yelo vraiment monike basi kasimba basi feza ba yeba panzina musique na yo makamwa ba vantite makamwa makasi za setika nzambe ba ko yawa na feza da ba yakana biloko ya makasi bako panza vraiment musique no ya solo mais leader na bossa ngo tuno mutuna moko toka ki na Luanda binu moko boteka bena ba CD car pena boye vaneza boye kana no producteur nengo zo boaka te koteka ka pesa la mate toteka bon oui ça marate ba leader so ba fier fort bateka ye moko pena na car ba nini so itong bore bima disque bima na wuche moi kasi nazala place na ngala obana na fresh cour après na teki sika na repetaka na teki na ngamoko ngamoko na zana na signer ba autographe na zawana kenda ka bongo leader na so ba minini ba olinga te bango ba koma na mbongo ngana na koma na mbongo tisiko omoite bango baliaka bango yo nani aliaka yo leader ngali ngasko na lingi obomba ngo parce que e koma ote cri na ngai atala ko omoni cri oyo omoni bo oyo yo nana aliaka yo mwasi mokolo mobali azana lingwele na lipeka
na bengo mikolo moi si mokolo mobali azana lingwe na lipeka est-ce que lingo lobani kasi babuchuti donc boro yo eza ba créer bimina sia mai ba créer bimina sia mai eza tega ona zo kango boye ngamo la sali ba krina ngai yo sama ine kota kina mai kayo moi si mokolo mobali azana lingwe na lipeka boye ba créer bimina sia mai yaki na buto yaki ndenge to vanda na nigizi love boye to vanda to bulende to sama kamuni to sala sous possible no kaka ya bimisa explication po ya bimisa ba explication apesi pe na dance yango ekesko ko kan Luanda boyi banete yango moi mabele sabo moi ça mabele lisina bane basiliki wana sikoto bagela wana zo te el madre el de people de wolo wana ka prêtre fali pupa wa ka prêtre moi bango na ba fere ba prêtre bon ba otika na bendi la musique bien na osiko poso ndima o ebele ba koni faire za mystique jugement oyo et bouleverser ba comprendre ka faire les ka batu na ba rumba ko bukana te dans son ngomba kwa danger faut landa ka faire neti ba iba na bango na haki na ozala ka bongo likema ba welango ba mo iba mama mwana ne kabuya na ko se charger na ye makasi kabuya tika biiba na yesu maboko kokoto kingi kokoto sia ye mo kwa belaka na yoki babi magena mo bwaka ngo so masana za ne bien do yo sala ka bango ba iba ngala ko sala bango te ponga leki bonga na nde mo na fali biso na biso ba leader do ezoko ba ni matena nga diaze na aspirine siko yo oyibi fali oyibi ba kriya ba diaze na aspirine ça faux donc ngala pesa mo fali aza ka prêtre alinga awa tina braza mais ngasko leki ba misene tupo ngana to ba collègue ba leader ba krina ba bwaka te na yesu na kasika yo nani aliaka yo mwasi mokola mobala azana lingwele na lipeka sia okosilisa ngo okolala nango okosala yango makambo lukaka yo nani aliaka yo merci na leader to komi na suka te ba mote belé JC Faron boya merci JC Faron le Kalem Visor gaz na gaz merci otika ngai Platini Musada bola pesada bana toi kikolo shikwanza shikongolaise héritier voix meta pasuka Pati Mambulu Serge Manzambi Dokolo na bosanité patuki ama lumière alemba papi ambassadeur DJ Gando mo boss DJ Gando na bosani yote Serge Tata Kibokolo moto pela Bataclan masananga DJ Makila DJ Papindinga DJ Naftali DJ Prince na ebike toza kere papi fonde yo yebinde to solaka baya to imbonde baya tu ya kazenga ya malweka ya kakwaku ya benfika ya kapolo bato poto donc Junior Belgado yo c'est moi Junior Belgado nyamoagira remontada yo nana liaka yo to kopona ngaka na Luanda yo nana liaka yo esili nanga mama susina motema Melina bébé kingombe hoyanga ye Christian tupele wapidangola na belela nigizi love Charlie Dicapa Junior Belgado Papa Mayele Hamburgini wapi Konzo diaze pa wapi aspirine yo nani aliaka yo mwasi mokola mobali azana lingwele na lipeka sia okosilisa nango okolala nango okosala nango makambo lukaki yo nani aliaka yo www.poto.com